ekoki mobali alingi kozonga ye tokomi na pokwa ye ntango asuka ya makambo nkolo Yesu alakaki akozonga ye mobali akendeki kobongisa esika po ya kokamata mwasi na libala Bible nde mokanda akomelaki mwasi na libala ye que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mokanda mobali akomelaki ngai natangi nabandi kolela nazolela ye maola baoyo bazangi Yesu natangi apocalypse nayoki somo ya testament elongi ya mpate na Nzambe ebomwani ya nkosi na Yuda ye mawa esili ngolo ekeye to pesibino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. C'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Boyebi tango pasteur Flamme d'Angola ayaka ayelaka bino ba nouveauté o ba bengi yango na portugais ba novidade. Na caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Éco international et yambi un invité oyo azali serviteur de Dieu na nzela na loyembo. Azali pe serviteur de Dieu na nzela ya koteya. Na yambie na mokona lelo awuti na matadi précisément. Donc c'est frère Osé Keya. Donc frère Osé Keya awuti na matadi aye uniquement pour la promotion ya album na ye et ça déjà sur le marché ils ont ça la rage au banana kasangulu ti okei kuna. Donc ayesko ekota awana Kinshasa. Voilà, directement à ma gauche, nous recevons l'homme valable, à fond la plateau, nous avons invité Nangaye. Bonjour, frère Osé Keya. Bonjour, pasteur Flamme, l'homme de fait. Ok, boni santé na yo, boni matadi. Ouais, matadi zakimi ya santé, madame, nous avons battu là. Tout musika toye pour la faire musala tata après sa biso. Donc c'est un peu ça qui mise. Voilà, na dédié émission oyo na balanga nzembo nyonso frère José Nzita, maman Laure Mbongo, maman Micheline Chabani, na dédié na pasteur Tetendaya, na dédié na sœur divine Losambo et sans oublier Joëlla Flageau, héritier kasi mo mokonzi à Bruxelles, bon séjour na yo awa mokonzi à Bruxelles et lambelo kopamba. Voilà, lentement et sérieusement je suis avec mon invité du jour. Nebse bino ke to yambi invité spécial ou awuti na matadi précisément oyo abimisi album il y a un jour, c'est ça hein? Il y a un jour Christ à kozonga. Donc ezala mokolo moko Yesu à kozonga wana li titre ya album. Voilà frère Osé Keya. Frère Osé Keya nalobi c'est premier album ou bien ça déjà album. Bon, c'est tout dit. C'est le premier album où on a sali. C'est le premier album où on a sali. La carrière musicale. Donc c'est un peu ça. Ok, et c'est le premier album où il y a sali dans la carrière musicale. Dans la question de pourquoi kaka un jour il y a Rozonga? Parce que le titre est belé, il y a un titre qui est pour intimider comment? Non, on donne que ce qu'on a. Les inspirations de ma personne. Comme texte, les élèves ne pas tata. Les attaques na fondant on a besoin de qui inspiré na vandi na kata makomi na Mathieu. Est-ce que kuna kisa zolo ba mokola kozonga? Est-ce que okuta ko ndima? Place ndela rozwa nzembo la tangi na otanga Paul azolo ba si nazo beta liko finalement nazo beta pas comme avanti nazo kima mbangu nanga nazo kima pas comme avanti mais nazo kima po na ko remporter couronne de père que mokola suka yeso lo bakana eba kiote. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci notre frère ça va barder album na ye vraiment et ko barder et ça la rage moi-même j'étais là j'étais présent na mona ki ndenge ba nzembo vraiment ils ont beta vraiment ayembi kitoko na ça la appel na ba sponsor les frères yeyo bolinga mingi bo soutenir makama nzambe parce que muto a soutenir makama nzambe nzambe apambolaka ye nzamba tombolaka ye
par rapport ya bato ba soutenir makama mokili parce que makama mokili eza nango na limite mais muto azo soutenir makama nzambe muto wana miso nzambe ezaka likolo na ye na misala na ye nyonso nzambe a pambolaka ye. Voilà mon frère, est-ce que ozo bangate parce que tozana ba frère awa o ba bimisi ba album ba single loka ba frère na biso ba José Nzita tozana ba album eze belé il y a ba sali nzambe o ba zoyembela nzambe ba bimisi ba album yo po ye na album na yo et c'est ça le pena sont monté ou affronter bango. Bon au banga bibelo ba celui qui est à moi plus grand que celui qui est dans ce monde na au banga leni ya lo bagi na nga pour mettre nga que même si les collines étaient éloignées Bolimone pour l'anglais vous a éloigné même si les montagnes étaient ébranlées son alliance de paix aussi il a rempli dans la banga alors bagi vous a nangai musala na osa les ngate na banga so musala les nga OK le musala les ya tata bona banga leni il y a pas ça pour vision à tirer appel la provision dans la banga l'autre. Voilà, merci pour notre intervention. Vraiment, et salama lamu. Question d'Angeza Boli. Depuis Obimisi album Oyo, ça fait combien de temps? Album Oumeli. Ça a pris vraiment beaucoup de temps. À 8 ans, c'est depuis 2015. Waouh! Album est à 8 titres. Donc, la salle où c'est une salle. Et puis, si on a une média pour toujours comme producteur. Et puis, musicien dans le roi, moi, si on va au balade. Moi, si on a mon balai, à comment c'est mon balai, mon balai à salir ma rameneuse. OK. Donc, producteur à Zate, donc, on a rebooté à Zate, et on monte dans les médias pour le soutien à bateau. Zamba Simbi, mon thème à la banque. Joseph d'Arimanté. Au bazar, on a pour le badissi, il y a un coucou bazar à la banque. Avant d'aller na kuzana bambo on aime a soutenir musala nzambe bazala ebi nzamba chaka bango bazala bango na nzela nanga ba okuta nanga bazala pour musala zaye ntuka yango. Voilà et l'on mona na beta c'était parfois ça m'étonne beaucoup makambo malamu surtout nous batamboka na biso ba congolais makambo malamu bonga soutenir en côté mais ce sont des futilités babiloko yo et quoi aboutir na rien. Au monde a beaucoup de vie, tala ba soutien bambongo, mais pour nous soutenir makambo ya bonzambe, molingara yango te vraiment ça passe. To kendaka na ba pays mingi ozomona un artiste mboka wana saka sali œuvre na ye. Au monde ka ba patriote ya mboka wana ba soutenir ye. Pourquoi pas yo to no boaka ba mbongo na buzoba? Pourquoi pas on soutenir mosali ya nzambe boye azobundana na effort personnel? Pourquoi pas rejoindre attaque quelque chose au bon ngai na robeti ça ba conseil ngai na prendre charge na yo na ko faire passer clip na yo na RTNC pendant 1 an c'est facile mais tout le monde na bato ba okende ko gaspiller ba mbongo na makamba basi oyo ko e ko aboutir na eloko te donc wana nazo mona maître Daniel Tumba wana bazali ba avocat na ngai maître Daniel Tumba mon avocat Kambeze maître Idi Amine pe maître Julio Consolata wana bazali ba maître ya pasteur Flamme d'Angola na pesi mbote na pasteur Vincent Matela na pesi mbote na évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur Gérard Marc na bosaniote Gérard Joël que Dieu vous bénisse abondamment na pesi mbote na José Nzita de Bruxelles et sans oublier Fondation Richard Mapuata toujours en forme. Tolobaki Richard Mapuata équipe nationale et a besoin na yo yaka ko simba équipe nationale ya RDC et a besoin na yo Richard Mapuata légende ya football congolaise donc nzambe apambola yo Richard Mapuata RDC a besoin na yo oya ko simba équipe nationale opesa yango coupe. Voilà lentement et sûrement je suis avec mon invité l'homme de Dieu Congo central et bandi na Kasangulu tina mwanda oyo eza nango polémique te parce que si babandi kokonte bamusicien oyo bayembelaka nzambe kobana na Kasangulu tina mwanda si babandi kokonte numéro 1 po azoyembela nzambe sans mélange baobanda na nani baobanda na nga moko baobanda na ngai po ngale naza na émission na yo na plateau na yo folo baki baobanda na ngai moko frère Osé Keya folo babongo baobanda na ngai frère Osé Keya parce que nzembo ozobeta album sur la matadi oui Kasangulu ye na baboma tout ça promotion de salama vraiment promotion de salama
Nzamba sali grâce toujours bunda côté voilà yo monter peut bunda côté. Donc c'est un peu ça. Voilà, frère José Nzita zo a Hollande déjà yo. Nayebi ke na ba séjour aux anango awa na ko meme pas frère José Nzita na ko meme pas musicien nyonso o mama lor o nyonso yo za na besoin na ye. Beaucoup tana porte des refongwama pona yo na ko to ko mema yo. Pour kutana sona bango même bo ça la featuring. Donc c'est pas un problème. Voilà l'homme dédié. Motona nzambe na lobi lelo musique na biso. Banda c'est Marie Misama kufa. Musique na biso comment ya okufa. Bato baloba que c'est Marie Misamu akenda na succès ba musicien nyonso. Est-ce que ça bongo bien ça bongo te? Je ne crois pas. Marie Misamu, c'est Marie Misamu paix à son âme. Alors na succès ni succès nzambe na pesa. So ya kena succès do c'est ya ki nzamba succès. Yesu azana bomoyi. Tant que Christ azali vivant, le succès est possible. Parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès. Très bien. Parce que si tu as Marie Misamu, c'est Marie Misamu, tu vas faire un kimi sikazana bawa. Nzamba batela esikazali. Succès zali karaba tout le monde nzamba to mwile lo batebele. Parce que rebelle le nzamba matisi bango, bazo yembela nzambe ba. Mais ba oumela te bazo sa ba mélange belé ba oumela te na mukili. Mais tout ça attend apocalypse. Il y a un jour Christ a raison. Voilà, oye pour nous téya bango ba se repentir parce que il y a beaucoup de chantres ba oyembela nzambe mais ba ça ba mélange belé. Bon, naza bena unité de mesure ya ba yembe ba tuté ya ba sala nzambe je les respecte beaucoup. Tout ça musala moko biso nyonso pona lokuma nzambe. Okota na ba polémique wana c'est vraiment pas mon genre mais c'est que ngala yebi bible loki na tango asuka ebele ba ko bandana fois. Ebele ba roya na kombo na ngai ba koloba to salela ki yo mais Yesu aloba na yeba ki bango te c'est sur la ni même contenu ya nzembo la yembi. Donc apometaki que le jour ya kozonga akosepare ngambo mibale akotia meme na loboko ya mobali akotia bantabana loboko ya mwasi Yohani kutu amoni likambo ya kokamwa amonaki na esambiseli bato batelemi bazosambisama na buku oyo buku ya bomoi na kati ya ndako bazalaki bana mibale botami na tata moko me likambo yango eleki mayele nanga Abraham atiki Isaka kasi abengani Ismael nazobanga baninga nazobanga soki akobengana nga na kati ya ndako nazobanga baninga nazobanga soki akokutanga mwasi nazangi mafuta il y a un jour Christ akozonga il y a un jour akoya kokamata bayenge bene. C'est un peu ça message n'est pas voilà merci Nzembo oyo utiko sepelisa papa Jean-Pierre Diongo Pipina na Paris et sans oublier mon habillère de luxe en direct qui à Paris Mayatomo Mayamoto mokonza bilamba bilamba na zongeli mingi libanga ekomeli yo héritier Kasomo le grand japonais ba bon séjour na yona ki Ntsasa boss Didier Simisi le Lion toujours na Bruxelles Depsi Mbimba toujours na Bruxelles Madolé la mania que j'aime beaucoup Nzamba Pambola yo voilà l'homme de Dieu qu'est-ce qui prouve que yo pozo sela Nzambe na nenga solo bon molimo osantu nda témoignage ngala ko loba pela osela Nzamba solo mais tamsu na simana na moi singa lokete donc c'est le Saint-Esprit témoigne que tozana Nzambe donc c'est un peu ça Nzambe yemoka lobi kolela ngalobi nini totika ivre kola na blé mais yemo kolela ngata oya aoyeba kolongola kaboli ivre na blé ivre ke na moto blé yango wana nde tataza na moposa donc c'est un peu ça koloba ke ngana na Nzambe tomsu pena na ngana Nzambe te donc Nzambe kaka mutayi Nzambe na bakongo tolobaka Nzambe kaka kwa lozo sinon nana voilà ozana Nzambe so na Nzambe te directement na ngana détecteur ne naza awa oza ya Nzambe osela Nzambe o mélanger te so na mélange ndeka na yambio awa Saint-Esprit ndeko o lakisanga pe ngana détecter facilement donc oza na mélange te oza ya Nzambe voilà l'homme de Dieu na lobi idole na yo na makambo koyemba ezaka nani parce que mutu nyonso azaka na idole no eza nani bon idole c'est trop dit papa Flamme peut-être modèle na yo na koyemba mutu nyonso azaka na modèle neti nga modèle na ngai bazali modèle na nga azali
c'est l'apôtre Idi Amin, c'est un modèle nangai. Donc yo modèle na yo eza nini na koyemba. Bon, modèle tant on a eu, bon c'est pas c'est ngala yé dans la yambi kololo wa mokonzi c'était dans les années 97. OK. Na kutaki 97 98. Na kutaki ba ya le kofe. C'est innocent de moi yo Jésus. Pas qui n'a point commis le péché. Donc il est vraiment on a embrassé Viwana, il est na kutaki na domaine. Idole na yo. Donc il est bien un modèle on a landa qui bien yenda motiva kinga na koyembela Nzambe na sepelaki na ye donc na mona vraiment avec ça na zo yemba ukangi misolo baloko faza zo yemba. Na moi mkezo ozui yambuta kamoka donc ba vie ba pesi biso elengi ya osela koyembela Nzambe na loyembo. Na sepela pe na koyoka mingi frère nanga matuta. Ko ba on to beti na ba musique na ba ko ba za les moissonneurs peut-être les terrebentes pas Emmanuel Kama. So ya reconnaître ngate peut-être pour aza déjà comme salami mais to beti na ba passer Sami Kuntela na ba kasavu na ba compétition na ba sans presser pas Jean Bosco Kindomba. Donc c'est un peu ça. Il est bien aligné mingi koyoka a inspiré nga pe moi na ba texte na voilà binga bien avec David. OK. OK, voilà, merci l'homme dédié. Il y a une question moko. Est-ce que vous fallait pas ou vous faire rigoler? Faire rigoler mon côté la biso. Na za na makanza na mon ni fait mon nyanga. Donc il est très bien. Il est très bien. Je le connais bien, il fallait pas bon tu ba musicien mboka o. Na bi ba. Non, yo sont hypocrite parce que to yamba ba musicien mais so retourner ayembela kanza mais so retourner o yebi Koffi Olomide. O yebi bina filo mo na yebi ete mais yo lo bino clair que o yebi fallait pas o yebi faire rigoler. Soyo maloba nini ya malamu ko s'adresser et pas ya fallait pas na faire rigoler parce que bango mi balende ba na temps pour le moment. Bon, si on repose bango comme conseil tant que ba ime otoza batu. Bibelobi na moko te a roya pa na ngaso kitani na bengi ete. Boko roya te so tata bengi ete fait dire elo nga na yebisa bango le roi conseil le roi ba ndeko na nga batu. OK? Bisengo mokili les éphémères. Ozanga Yesu. Ozanga Yesu na vie, ozanga Yesu. Eza pasi. Soki lelo ba ozwa tant oyoka vidéo nga na osala. Nzamba lingi bango parce que Bible azana posa na batu. Elanga Nzambe ya monene. So pe mokolo musu ba oyembela ta Nzambe. Kana carrière na bango ba osala wana. Tout le monde ndeko ericha yembeli Nzambe. Nzambe na posa louange. Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. So na yoka ta mokolo mo fallait yembeli Nzambe, faire yembeli Nzambe. Ça me fera du bien. Conseil na kopesa bango ya ngwana. Bonga la robongola bango motema te. Nzambe na bongola motema mo. Donc conseil na pesi bango ngwana. Merci. Voilà, na dédié émission oyo na yebi ke ba Rolanda ngo na otindela bango ba lien. Na dédié émission oyo na président Fally Ipupa, président Ferregola, bango nde bazo tombola drapeau ya RDC na ba pays ya libanda. Vraiment bosa musala kitoko to tika ba polémique inutile. To tika bango basala musala ya malamu parce que chaque personne a sa temps na ye. C'est temps na bango ekoki ba koya ba oyembela Nzambe. Voilà, lentement et sérieusement toujours kendaka moke moke poto chiter na émission na biso frère na biso oser na lobby osa brancher vraiment l'internet. To moni ça perd moko boye oyebi ye. Ba otiko kangisa ye na pasteur Mike Kalambai. Ah bon. Ba otiko kangisa ye na pasteur Mike Kalambai. Il paraît Mousse Kindingu. C'est un sapeur, Aza Moutoya, président Ferregola. Mais il paraît à déborder qui dans Maloba Moko Boyende, Bakangi dans Malobana, na Milito Toloba, Aza na prison Makala. Parce que étant que Yoda Moussali en Zambie, pour récupérer sa conseil, Nini na pasteur Mike Kalambai, a retiré plein de choses ou comment. Bon, Naza venait informer, tu as besoin d'informer. Bon, na yebi mba fonte eta na contenir marambo ba weleli. So ngala yebi ke passer Mike aza mosala Nzambe. Yo ba so tolimbisa ba ini na biso tolinga banguna na biso to singa limbisa a retirer plainte ya za mosala Nzambe. Na yebi vraiment te fond ya marambo na bango ba potane li pona za pe information na za seku ya yoka information wana. O singa passer limbisa po Nzambe limbisa biso ba tuna
soka olimbisa ezala malamu ezala pe un plus na pona évangile ya nzambe donc c'est un peu ça. Voilà, pasteur Mike Kalambai moto na nzambe moyembi na nkolo Eco International esengi vraiment na yo o retirer plainte parce que nayebi ke ozolanda ngai retirer plainte wana yo za moto na nzambe retirer plainte wana esala malamu za mutema munene un pasteur azaka mutema munene nayebi kozaka mutema munene aussi potaka makambo ebele retirer plainte wana pasteur Mike Kalambai ezala vraiment malamu mpona lokumu na nzambe. Voilà lentement esi vraiment tokomi vraiment na suka ya émission na biso l'homme de Dieu pesa biso message clé oyo za na yango mpona émission pardon mpona album oyo ezosala rage pesa biso mo ya séparation ya émission moko na ndenge mingi koleka nanga na tv na internet eza na posa bato bakosoutenir biso parce que na kati album un jour toyembi mpe nzembo moko eza patriotique mpona mboka tomeki mpe nzambe asalaki biso ngulu toza inspiration ya korelate mpe l'histoire ya makambo nde ezoleka na kati ya mboka nasi bato soki balandi yango vraiment bakozala édifie toza na posa bato bakosoutenir biso bana Matadi bana Kisasa bana Kongo mobimba bana mikili ya poto toza na posa ya soutien na bino et osala biso bien ndeka na lobaki Kisasa lowa mwasi oyo azoluka mobala ya obala ye oyo yango nde epesaka ye lokumu soki nakopesa numéro na ngai ya telefone na badédicace parce que na Matadi boza na Ferrari le Matadi baza bata mbongo na Matadi akosoutenir yo numéro ya telefone na biso eza plus 243 080 84 80 960 plus 243 080 84 80 960 apesi mbote ebele na papa Thomas le CB d'enregistrement Matadi apesi mbote na bandeko affaire foncière nyonso apesi mbote na bana nzambe nyonso famille Keya bambote na bino yango ndeko na bino yeyo mosali ya tata oazoluka po milimo ya bana nzambe bika tobosana te ke il y a un jour message ya toujours qu'il y a un jour Christ akozonga toko gagner nyonso bible ba à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde bongo abungisa âme na ye nyonso tokozwa na mokili toyebake toa na temps moko soko osala temps 60 ans na mokili nzambe apesi yo bongo après 60 ans ozala wapi éternité wana nyonso ozala wapi so oyebi nzambe te ovivre vie moko malheureux après simali wana parce que vie sourire epesi yo chance nyonso ozwi yango na vie mais après parce que les morts ne sont pas morts après liwa il y a une vie donc faut ndimela Yesu mokonzi pe mobikisi ye naza assurance sa vie ye ne vraiment aza nzela oyo komeme pai na tata kozanga Yesu ya moso yoki danze mwana ya misusu nazolela ye mawana ba oyo bazangi Yesu nga nazolela isengo na bango ya tango moke bakosepela lelo lobi bakomi kudila il y a un jour Christ akozonga il y a un jour papa natali na mokili masumu eleki bilenge basambwisi nzoto lokola tombola na zando abitula ye bato nyonso bakomi kwiti tala bato balingise bakisi nakima na ndako ya Nzambe nakuti Satana abongwani mosakoli mokili ekomi na suka ye lamuka yo moto ozolala mpongi keba na vene ya nyoka ye namemeli yo sango malamu sango ya Yohani Mobatisi tala mwana mpate na Nzambe molongoli masumu na mokili ye wana telemi na motema zobeta kokoko ya Yesu atelemi na motema zobeta kokoko soki oyoki mongongo na Nzambe kokanga motema tendeko moto akobuka se oyo azolona monoko na nga maloba eza ya Nzambe oyo aza na mato ya koyoka oyo aza na motema kobomba bomba oyo aza na makasi ya kosala sala ye liloba ya Nzambe wana il y a un jour Christ akozonga donc message na nga ya suka yango wana bana Nzambe album yango eza na marché eza na posa basoutien na bino en tout cas merci que Dieu vous bénisse. Voilà, on est allé frère na biso Ozekeya utaki na mboka Matadi
nde toyambaki ye awa mpona album na ye oyo esengeli promotion ebanda kosalama awa. Voilà, na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola, na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable, na pesi mbote na mon avocat maître Daniel Tumba, maître Julio Consolata, maître Idi Amine, mon avocat Cambez. Je salue mon cœur que j'aime beaucoup, Joëlla Flajo, que j'aime beaucoup, la fille que j'aime beaucoup, Nzamba Pambolayo. Je salue la sœur divine Losambo, wana dali motema ya évangéliste Cédric Makela, l'homme est valable, et sans oublier artiste oiseau dominé na RDC, artiste azalaki accompagné na frère Nabiso Osé. Na pesi mote na ba bon séjour na héritier Kasongo, mokonza Bruxelles, Nzamba Monayo. Prophète chancelier Lema na pesi mote na Père Condé de Paris. Père Condé de Paris, Maman Bijou Condé de Paris, honorable Alain Kouké, Nzamba Monayo. Je salue mon beau-frère François Massoudidi et sans oublier Stéphie, beau-frère Stéphie, Nzamba Pambolayo. Na pesi moto na bana nyonso ya Vallée de Bereka, bana nyonso ya les Rocher Sali, Fabrice Kimpala, Lauriane Lokaya, Vincent Kouké, Francine Dipinda, Ciao.